Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça va dépendre na R Oyo Bokola l'émission Oyo. 3 Exact Production TV chez vous. Bokota. C'est moi, votre humble serviteur Augusto. Nous sommes là toujours pour vous servir. Doye lelo na commune ya Bandalungwa. Toza na commune na Bandal. Bokota, nos très chers abonnés et non-abonnés de 3 Exact Production TV. Toza na Bandal, awa na Avenue Kisangani. Avenue Kisangani, eza na ngambo ya Bandal Makelele. Makelele, eza côté babengaka Sinkine. Eza lakande quartier Makelele. Tobandi vidéo na biso lelo awa na croisement ya Kisangani na Avenue Sundi. Arrêt Vodacom na baoyo bayebi Bandal. Awa toza na arrêt Vodacom. Avenue oyo boko komona eza Avenue Sundi. Bokota, bo commenter, bo partager. Toza na Avenue Sundi. Avenue Sundi na Bandal. Tobandeli yango a partir ya Avenue Kisangani. Tokobeta tour na 8 décembre. Après 8 décembre, tokoti Wenza Sinkine. Tobimi Maduda. Après Maduda, tokeyi nangoti Kasavubu. Vidéo ya lelo ememi biso na Bandal, plus précisément na Avenue Sundi. Avenue Sundi eza avenue oyo ya arrêt Vodacom. Avenue ya place Macron. Place Macron amelaki bière. Eza nde na avenue oyo. Tozo avancer, toza na Avenue Sundi. Sundi yango wana. Bokota. Vidéo ya sika eye. Vidéo ya sika yango yo. Bokota. Toza na Avenue Sundi. Vidéo ya lelo. Tokotambola na Avenue Sundi. Tokoti 8 décembre. Après 8 décembre, tokokota Avenue Sumbi. Poto kita Wenze ya Sinkine. Totamboli na Wenze ya Sinkine. Après, tobeti mwa tour na place Macron. Place Macron. Place oyo Président Macron amelaki mwa bière na Kinshasa. Eza nde na Avenue Sundi. Totiki Avenue Sundi. Tokoti sikoyo 8 décembre yango wana. Soki okeyi tout droit nango, okobimati Avenue Kasavubu. Awa toza na quartier Makelele. Oyo bato bamesana kobenga Sinkine. Bokota. Oyo toza na 8 décembre. Très chers internautes, très chers abonnés et non abonnés de 3 Exact Production TV, beau commenter, beau partager, beau liker. Merci Naba Oyo, bazo benga biso pour
tolakisa bango ba quartier oyo basengi biso na ba avenue oyo basengi biso. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour na attention particulière oyo bozo attaché na émission na biso les artères de Kinshasa. Awa toza na 8 décembre yango wana 8 décembre yango wana na gauche na biso eza concession ya École Saint-Jean-Baptiste yango wana EP3 EP6 Saint-Jean-Baptiste eza na kati wana. Toleki toza toujours na 8 décembre. Bokota. Merci beaucoup na papa na biso le docteur Jean-Marc Ntita pour na encouragement. Merci na équipe Mobimba ya les experts. Toujours avancé toujours sur 8 décembre. 8 décembre yango wana. Toujours avancé. Bokota. Beau s'abonner. Beau partager. Beau aimer pour na encourager biso. Toza na 8 décembre. Toujours avancé. Ceux qui ok nango tout droit au bimi Kasavubu. Bokota. Bandeko balandi ba oyo bazwi biso na katikati video na biso ya lelo ememi biso na bandal toza na Sinkine, c'est-à-dire quartier Makelele. Awa toza na croisement ya avenue Sumbi na 8 décembre. Na droite na biso nde concession ya Armée du Salut. Concession ya Armée du Salut eza na droite na biso wana. Concession ya Église Armée du Salut. Nyonso ba boutique nyonso oyo eza liboso ya concession ya Armée du Salut. Toujours avancé. Toujours kende maintenant vers Wenze ya Sinkine. Toujours kende vers Wenze ya Sinkine. Toujours kende vers Wenze ya Sinkine. Oyo toza sur l'avenue Sumbi. Tobandaki na avenue Sundi. Tokoti 8 décembre après awa tokoti na avenue Sumbi. Sumbi oyo ezo mema biso na Wenze ya Sinkine. Bokota. Bokota toza na Sinkine lelo. Toza na Sinkine. Sumbi, avenue Sumbi. Na Sinkine yango oyo. Sumbi ememi biso na Wenze ya Sinkine. Très chers abonnés et non abonnés de 3 Exact Production TV, bobo sanate ko partager, bo commenter, bo liker, bo commenter s'il vous plaît, bo liker. Ndenge boko komona
moko ya bantre ya wenza sinkin yango wana. Moko ya bantre ba étalage yango wana. Tokokota na kati. Tobeta mwa tour na kati bomona ndenge ezalaka. Awa toza na tokoti wenze ya sinkin. Oyo côté ya matériel électrique. Plomberie. Ndenge boko komona. Toza na wenze ya sinkin. Bokota tokoti wenze. Tobaluki tozobaluka. Tolakisa bino situation ya wenza sinkin na mokolo ya lelo. Oyo nyonso eza wenze ya sinkin. Bokota bokommente, bopartager. Na ba oyo nano basabona te, bosabone pona ko soutenir biso. Toza na wenza sinkin. Wenze ya sinkin yango wana. Wenze ya sinkin yango wana. Bokota. Wenze ya sinkin yango wana. Oyo nyonso eza wenze ya sinkin. Tokozwelango na angle mosusu. Oyo nyonso baza na kati ya wenze. Oyo tokomi deja na avenue Maduda. Oh, très chers internautes, très chers abonnés et non abonnés de 3 Exa Production TV. Awa tozui avenue Sundi na facette nango mususu. Bâtiment immeuble eza liboso na biso nde place oyo bakomi kobenga place Macron. Place Macron yango wana, place président Macron amelaki bière yango wana, place Macron yango wana na se bakiti ndenge boko komona place Macron yango wana eza na croisement Maduda na Sundi. Toujours pona kolakisi bino wenze ya sinkin. Awa tozweli yango na entrée ya Maduda. Entrée oyo tozokende vers toujours wenze ya sinkin. Tozokende vers wenze ya sinkin à partir ya entrée oyo. Tolobi na immeuble oyo eza na entrée ya avenue oyo nde place président Macron amelaki bière na Kinshasa. Tozo avancer oyo nyonso wenze ya sinkin. Bokota na ba oyo nano basabone te, bosabone, bokommente, bopartager. Bopartager pour encourager biso. Bo aimer. Bokota, mes très chers internautes, mes très chers abonnés et non abonnés de 3 Exa Production TV. Toujours pour vous servir. Toujours pour vous servir les lotozana sinkin.
quartier Makelele. Toza na quartier Makelele na commune ya Bandalungwa. Oyo wenze ya Sinkin. Oyo boyo kakawana yango oyo. Toza na aveni. Oyo aveni Maduda. Video na biso to bandaki na aveni Sundi. Tokoti 8 décembre. Après 8 décembre, tozui aveni Sumbi. Après Sumbi, tokoti wenza Sinkin. Tobimi Maduda. Après, nde tolakisi bino facette mosusu ya wenze ya Sinkin. Ndenge boko komona sikoyo. Bokota. Bo commenter, bo aimer, bo partager. Bokota. Toza na wenze ya Sinkin. Ndenge boko komona. Aba oyo bazwi biso na katikati. Lelo tosepelaki to mema bino na wenze ya Sinkin. Botala disposition nango. Boyeba ko localiser yango. Merci beaucoup pour ete bozalaki ebele ya kolanda biso na mokolo lelo. Au micro, c'était votre humble serviteur Augusto. Na ba oyo nanu basabone te, bo s'abonner, bo commenter, bo partager. Bo sala bo observation na bino. Awa toza toujours na aveni Sumbi. Awa toko komi kokende kobima nango vers Kasavubu. Na ba oyo bazwi biso na nzela. Video na biso ya lelo ememaki biso na wenze ya Sinkin. Wenze ya Sinkin eza na quartier Makelele na Bandal. Bozalaki ebele pona kolanda biso mokolo lelo na émission na biso les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa ya lelo esukeli awa na veni Sumbi. Ndenge tolobaki to yaki kotambola na wenze ya Sinkin. Kimia na mabota ya mokona mosusu. Soki Yesu azongi te tokutani mbala sima. Merci et à très bientôt.
passionné makambo toboyaki lobi